oyo baza na mboka na tango oyo famille eza kolela famille ebungisi tala papa Rossi atiki mwasi na bana poison ekoti poison ekoti na ndimaki lelo tolalisa lombe ya mobali oyo aza na idéologie na ya Kabila dégage Kanambe dégage le Congo pour les Congolais toza abino mayele ata bobomi biso pe tolemba te toza na bino ingeta on doit aller jusqu'à libérer les Congo, on doit libérer les Congo pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos petites filles et de nos petits fils. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plusco Bolingo. Je répète, Francisco Plusco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plusco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plusco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plusco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plusco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plusco Bolingo, Francisco Plusco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment à Francisco Plusco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plusco Bolingo otozwa etomona Francisco Plusco Bolingo. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon malamu. Les gens qui la coque de tous, ceux qui les lona leki, tous en sang malamu te na Suisse. Tout bon ça biso moko mobundeli. Ndeka bobenga biso babundele musika, mais makasi na biso e yokanaka ko eganga makasi. Toti kokufisa moko na biso papa Bondo, Claude Bondo, mobondeli ya ekolo. Ya wana bana nkopesa mes condoléances na famille ya papa Claude Bondo. Topesi bango ba mes condoléances. Bande koné nyonso ya basi, topesi bango mes condoléances. Tolelie na ndenge ya bala matadi, tolelie pe lisusu na ndenge ya kati ya résistance. Alors na kati na Suisse, étoile moko ya babundeli ekwei. Ya bomoni la coque de tous, ceux qui na leki eza pona koloba na famille sa résistance ya monde ya diaspora toti kokwesa elombe moko na kati na mboka Suisse na show de fond. Claude Bondo azaki o abana ko bundele kolo o pezaka na kati ya idéologie Kabila dégage. Et toi la famille yewa na otokende. Nazoleka nazana makasi penza ya koganga te parce que liwa ya papa na biso Mbondo ezokisi mitema makasi, ezokisi mitema. Mobondel mo na kati na Switzerland akei amoni victoire na été oya bana ko bundela atiki biso bao totikali tokanisa bao nyonso batiki biso tozolela papa na biso Rossi na kine a pe na Suisse isusu e frappé biso
Mopundeli Mabele, Papa Claude Mbondo a passé qui a passé 2017 à côté 2018. Na kati espoir que Kabila dégage, Kabila zokende. Mais oyo ko kapso na matoi azali sosote. Na pesi ba condoléances na famille nyonso ya ba résistant o ya chaud de fond, en tout cas na pesi bino nyonso mes condoléances tozole la bino ensemble parce que na Suisse toza mingité mais moko na biso so uti ko kende yango touchaki la koko de tous na ba kité na le canal na ba o ya ngai na pesa message ba o ya ngai don na yoki nzembo yo ya Clovis ya biso ki liwa yeba ki posa tozaki na ngo ya Papa Claude Mbondo mbele liwe ngaki ozo été pour le moment ngaki ozo ataka nambe so liwe yeba ki ba objectif nyonso zaki na pour atteindre na combat oyo mbele liwa ezuyete liwa ya papa na biso ya ya na biso ya ndeko na biso ya muninga na biso ya compatriote biso ya lita tuka esali pasi la koko de tous aliki pona kosekate yango na ngina lancer appel na lancer appel na famille nyonso résistance pona koloba ete poison eza kotambola totika bilialia nazosenga na ba président na biso bao bazo diriger biso na kati ya résistance na kati ya combat après mayangani to éviter makambo kolia po d'ailleurs biso na biso nanu bitumbea nanu makasi nazo senga na ba président ba mama présidente ba mama secrétaire ba mama tout nazo lela to éliminer o ezali kolia parce que poison izotambola na poto nako sepela to swana nako sepela na mona ka na bilili nako sepela na ba réunion mona naka nako sepela ingeta na biso na ba Facebook na réseaux sociaux mais kozala mawa mingi motema ya la koko de tous ko panzana ceux qui omoni victoire te ceux qui omoni ndenge toza ko bengana kana chente ozomona bosomi ya Congo te wane kozala pasi mingi to ganga na biso na ba réseaux sociaux to ganga to loba mais tozala envie parce que bit na biso bit ya ngai na yo ezali ke Kabila alongwa ezali ke Kanambwa akende wana ezali bit na biso o to tia na kati ya centre ceux qui to baluki na ba circonférence to baluki na nani nyonso bit na biso ezali kaka ke Kabila dégage poison eza ya kotambola poison retardé eza ya kotambola malamu oyebi ennemi na yo mais soki oyebi ennemi na yo te mais oya koboma kako bozane pemene to sala keba namoni pe eloko tokolia na après ba réunion te o toliaka na bandako na biso te o basi na biso balambelaka biso te o mibali na biso basalelaka biso te parce que nyonso toliaka après ba réunion ezali tomonaka ngo na bandako na biso pe ezali. À quoi ça sert de gagner le monde entier au perdre vie na yo? À quoi ça sert ya kolia mukate moko kaka na feti au perdre vie na yo? Bana bazanga yo, famille zanga yo, bala mobange bazanga yo. Nazo senga na président na biso ya CCDP. Na mama secrétaire na biso ya CCDP. To longola makambo kolia. Nazo senga na papa na biso ya Apareko. Nazo senga mama na biso secrétaire général ya Pareko nazo senga to longola biloko kolia après ba réunion nazo senga na kati ya résistance nazo senga na RCK mama na biso Blandine papa na biso nazo senga to longola bilei mutu na mutu aye na jina ye mutu na mutu amemi na jina ye amemi nyonso olimbi c'est parce que nous autres appelés malamu te nazo lobaka na makasi onzamba pesingai nazo senga lisusu na CRNC après ba réunion biloko bile ezala te tozonga ndenge tokotaki mibimba tozonga mibimba soki bakotiango na kiti problème te mais bilei ozo kota directement na nzoto to éviter
parce que tozo bungisa ba o baza trop cher. Tozo bungisa ba bilombe ya mibali bazokende, bilombe ya basi bazokende. Alors kanambe nano akeite, mais biso awa babandi kosilisa biso na ba infiltré. Message kaka la koko de tous na lekaki pona pesa. Oui, mi bas basa sale. Qui était te bénisse. Le lot toza kolela papa Mbondo. Trop jeune. Trop jeune. Trop jeune. Eso ça passe. Azaki pe moko oyo famille opeto kola ki na baron na matadi. Mais tala kaka toza na kati ya Suisse tozo yebana te. Tozo kutana te. Na tango liwande to koyeba ke staff moka matadi eza quelque part. Et puis pe staff kaka ke ya beauté biso so toza na kati ya kobunda. Poison se koti. Poison ekoti na ndima ki lelo to la lise lomba mobali. O azana idéologie na ya Kabila dégage. Kanambe dégage, le Congo est pour les Congolais. Tout élément. Tout élément. Toti kabilialia. Toti kabilialia. Déjà tant aux réunion, o batu nyoso bazako ya, toza na bokebi parce que ba infiltré bazakaka. Ba infiltré bazali. Et ko coûter ngai combien? Batu baye ba toyoki mateya ndenge to bundela mboka ndeni to se comporter après ko bundela mboka mutu na mutu na nzela na ya ndako akei soki to kotelema to solola obimisi mwa bière na yo obimisi jus na yo obimisi mai na yo omeli baso bakenana mibali na bango na ba réunion na sengi préparer déjà biloko papa ba memaka bana na bango na ba réunion na sengi déjà que na soki kabula mwana moko banda kotia déjà loko parce que to yebite de toute façon kanambe aboma asalo ya lingi mais suka neza kake il faut libérer Congo parce que Congo eza ba peuple ba zobate nyango tozana mawa na Suisse miteme zoki biso ba mama miteme zoki bana miteme zoki ba yaya miteme zoki tozolela moko na biso mobundeli ya mabele zala muninga na ngai o tozobunda lite sika moko na olingo makasi mais ko elanga buzoba te po nazolela soki nalobaki na lela po na ngai mais nga naza sika okimi ezali ata bakimi yango ata batuma koyela ba makamu susu me nayebi na kolamuka ba oyo baza na mboka na tango oyo famille eza kolela famille ebungisi tala papa Rossi atiki mwasi na bana pasi mama Madera Koko pasi ba video nini to salite ba mama na kina mbujimai na Goma batamboli bolumbo kapo na bokonzi oyo ekita ekende tanga na zoba makambo ya Congo koyela nga ba midi 14h te kopekisa nga po na Congo te parce que Congo eza héritage moko tina lola bayebi ke naza congolais tina lola atozali belge atozali suisse atozali nan meyebaka ke oya kelaka yo ayebi ke oza congolais tango zo telema pona mboka na yo ayebi ke oza ko bunda pona mboka na parce que babituma ba mboko to banyango kaka biso te e bandi utakale. Je te salue Roger Makanda papa soki oyoka message nanga après vidéo pardon benganga parce que ba blog ese kotaki. Alors mité message ya kozoka la koko de tous nazola la te so na moni enfance na ngai na famille na bango ça me fait mal famille ghanéen ezo sanga pasi et puis beto zaika na Suisse na short fois bande koné na Berne voire même de koné ba na grande sœur nanga oyebi ke ezo lekela ngai na lobi mais c'est quoi ça moko na biso hein papa la biso Mbondo yo anake ete ya biso biliali ya totika
na ba réunion to sale kenge na bilialia bela grippe okobika mais ba poison bazo à côté bazo ki pété balingi bayo kabiso kolela mais babosani ke kolela na biso eza kolela o ezali ya solo tozolela pona mboka tozolela pona makambo susu te muto lela te po mobali atiki ye muto lela te po mwasi akimi ye muto azolela biso nyonso toza focaliser ya kolela pona Congo ya wana leki nzoto ya malamu te. Oui, RDC Congo ya biso mwasi kitoko bunda pona mboka nayo nzamba zoyoka nayebi kando zalaka na pona mboka nayo muta pekisa yo ko bunda pona mboka na ote bunda pona mboka kaka makambo biso tozokoma yango nde ezali masasi na biso eza minduki na biso eza masasi na biso parce que pour le moment tozobunda verbalement tozobunda te tosimi minduki mais minduki na biso eza maloba na biso yango nde ezosala révolte na Kinshasa soki lelo bana kini ba comprendre ba telemi parce que bazaki envoûté na ba musique ya ba wera bazaki envoûté na ba musique ya mokili ba musicien penza ba tiaki penza ba kangaki penza Kinshasa ba kangi penza Congo mais na tango ba congolais bazo yoka lisusu te bazo tala te okingani kiangani okia to kiangani te ba telemi peuple uni ba telemi parce que message ekei message ezokoma message c'est comme na Kinshasa peuple congolais azasu na kobanga te azasu na obanga te muta pekisa ote ko bundela Congo mama telema bundela Congo ezelengi mingi papa langa Francisco plus ke bolingo to telema pona Congo mama na biso madera ba message c'est comme na Kinshasa bana Kinshasa ba komi révolté voire même nzebo moko babimisi kaka ndenge bafuna banzemo ya bakwen balobi ke bazoboma biso bozolo bate après boya surtout voter bino bazoboma biso mais il s'adresse à qui? Il s'adresse aux gens les gens comme des Mende les Olenga Koi baja au moins ngana toucha mingi batete là parce que je fais partie de batete là na toucha bango mingi parce que nazali balo bara sentimentaliste te nazali azali je manque le mot de le dire pardon nakangami kaka te parce que azamulu ba na oke olobate moi je parle na telemelaka mingi bandeko na ngai bao bazo détruire bao bazo participer na massacre au mona nga ekozala rare na attaquer mutu mususu parce que nayebi ke déjà balobi bitumba oyo ezali to bandango na Jérusalem. Alors mabela Sankuru nazo telemela batu nyonso o baza ya maseke na Sankuru o baza ko participer na ebomeli ya Kanambe na kati ya territoire ya Kinshasa na territoire ya Congo. Message siko ya kanda yelingai tana moni mobundeli moko lisusu auti kokweya tozana no je suis aussi na yoka su kake su sebeti su na Suisse wa pa kanda na kati rage salingai Kanambe doit partir. Kanambe doit partir. Il y a des femmes, des mamans, les enfants, bazo bimananzela pour que bitumba oyo et ça l'impact, bitumbe ça l'impact. Kanambe place azali, ayebi que on ne doit pas lâcher. Tokoti kate tant que le Congo n'est pas encore libéré, biso tokoloba, babo ma biso, ba sala onyo, biso on doit aller en avant jusqu'à ce que tu bana kokokisa. Ba wey ba kena souci parce que ba kokis ba moni o ezali libération Congo te. Mais ngai na yo toko la libération à Congo ngai na yo toko bina indépendance cha ngai na yo toko siko la bango esika bazali pote to sepela na bango elongo. Que leurs âmes reposent en paix. Que leurs âmes reposent en paix. Que leurs âmes reposent en paix. Tolela bisonyoso. Tolela bisonyoso. Toza esengo te. Na susi moko na biso akwei. Tanto telemi tolobi pona mapinga. Moko na biso azalaki soki ba conseil nge beta telemi. Moko na biso azalaki soki
batakana mbwa ba ye akotelema kotuna bango na ba discours na ye ezaki pona un Congo libre. Tous pour un Congo libre. Nazongi susu kopesa mes condoléances na famille nyonso ya baganea na pesi bino nyonso mes condoléances eza ngawa bino l'ami d'enfance la bouclette Esther de la Grâce. Na pesi mes condoléances na maman na Bruxelles. Na pesi mes condoléances na toute la famille Mbondo. Na pesi bino nyonso baganea na pesi bino nyonso mes condoléances. Ata tokutanaki te ezalaki ke lobby ya Claude asangisa biso biso soto lela ensemble to asangisa biso to seka ensemble mais tokomi kolela problème ezali te la lutte continue. C'est un héros pour na bitumba o toza nango na Congo ya Claude Mbondo tobosa na kaote. Oui, il y a des silences pendant beaucoup des années. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas entendu. Chacun a pris son chemin. Mais dans la chemin, qu'on se retrouvait sur la carte de Suisse sans le vouloir, sans le préparer. Mais c'est Dieu qui l'avait préparé. Parfois, je dis non, c'est les mensonges. J'entre un peu pour me distraire. Mais je dis oui, c'est vrai, tu es vraiment parti. Quand je commence à voir les photos sur Facebook, je dis oui. Tu nous as quittés. Je croyais que c'était les on-dit, ce qu'on dit. Mais tu es vraiment parti. Notre compagnon d'élite, tu nous as quittés. Mes condoléances à la famille Mbondo. Mes condoléances à nous pour soutenir la Suisse dans le moment où Totio Bungsa Moko Nabiso. Merci Naba. Tout nous sommes soutenir Biso Naba téléphone. Famille Boulantour, na kat na Paris, nazo zela bino sobo komi, usa masine. Eza na Bernete, eza na short fond. Papa na biso Claude Mbondo, abana ofa na short fond. Mais Berne abana okene mingi pas Solange Ghanéen. Alors, je sais, trop longa. Bitumezaki moulaye, mais tout comme la souka. Ça a touché le monde. Ça a touché le monde. Et tokolonga, tous abisso mon côté. Nzamba zan abisso. Ba ope bazo kende. Nzamba yebitiani bazo kende. Nzamba otika bisote. Si grazie mon sakata adungo et la volonté de Dieu. Però fa male. La separazione della morte fa sempre male. Grazie per la tua parola. Natiki bino, botika malamu. Nebiso bana nzambe tolobaka ete que la volonté de Dieu soit faite. Nzambe moko ayebaka so eza volonté na ye te, ou eza volonté na ye. Nzambe moko akojuge bacoupable. Bazo créer ba mort oyo. Ça va t'écouter combien? Ya hotela neono poizo pa kufa. Pona likambo ndekono azobunda na kati na pays, azobunda pona solo. Eza likamuto ba falsifier oza pona motema mabe non. Ça t'écoute combien? Motema nini mabe oyo kolata po boma. Ndekona yo kaka pona lobi kanambe dégage. Ça t'écoute combien? Motema nini ya mabe ekolato parce que lobike oh lobby so inatike yenda kozala président. Motema mabe nini o congolais to lati o tozalaka nango te. To bande ko yoka ngo. Mais lelo to komi ko vivre yango. Motema nini ya mabe o bolati ya satana ya koboma batu na ba réunion ozoke na ndako muninga oza déjà na poison na saki tangu muninga déplacer bona ko meleloko otelie po baloba ka kufake pa na ye. Motema nini mabe o congolais alati. Congolais motema nini mabe. Congolais mesana ko sepela ko mela ko lia
Congolais mesala vie ya fête vie ya esengo lelo to komi na matanga mutu moko boye kaka uti soki na nil part aye alati sibiso bitambala ya mwindu alati sibiso bilamba ya mwindu mwetu sepelezalite mwenda ke na ndaku na ya muninga na kende kolia ezalite parce que mutu wana kaka akotisi esprit ya poison na kati ya peuple congolais po ya fanda na bokonzi po bango ba gagner bazala malamu na basi na bango na ba makangu na bango. Motema nini mabe congolais alati ya kobomana ya ba poison kalezaki likambo poison bokoyoka ngo musika mais lelo ekomi en live okoya na réunion batu bazosanga na pona mboka yo oye na esprit po o abattre batu parce que obike kingana kozala obomaye oko gagner nini parce que vie na biso na terre biso ne toza ba pèlerin toza ba passager mutakotikala azalité. Yebisanga soki na dictionnaire ni ba yebisaka ok yo mutoko bomo kotika l'éternel peut-être mbongo yozo luka okolia yango te batu musu nde bakolia yango soko za na musala te luka musala au lieu fandaka obanda ko luka l'argent facile pour tuer les autres au combien infiltré mbongo yenda ko kofuta te mwasi ko kofuta e ba passion alimentaire te olingi pe basi mingi mais ba passion alimentaire ozoko ko kofuta te ale o komiti ko kene Kinshasa ko kene ko luka ba mbongo et pas bato ya comment on les appelle ba médiocre po oya ko boma ko ya ko lelisa ba la koko de tous ko ya ko lelisa ba la mobange ko lelisa ba mama Congo ko lelisa ba papa Congo. Juste kaka pona nini parce que tozali koluka libération ya Congo. Mais ça c'est quoi? Motema nini yango mabebo lati. Déjà kaka mutoza na tête na bino aza ya bino te. Boza komona pi bu kofanda nena bokonzi. Exacte ke muto aloba ka fanda. Tant Congolais telemia bunda. Bo pesa ye makasi. Le kimo yibi na bino lo koso na bino bokomi tiko ko exterminer batu po bino bokonza pete parce que oya fandi likolo azo yeba ba projet na bino azako seka lelo soko bomi la bobange qu'est-ce que tu dois gagner pesa mobange ta a se repentir a kota na bonzindo po akene afana na bokonza kene na tourmate mais yo milimo bonyo zoli na kotina na tourma congolais bunda ta pour un congolais mais yo ozo bunda pour un rwandais mutu moko oya uti soki wapi esika uti tilelo yeba na nango te tomona kaka mutu ayuta kaka soki enoko ya Bible mais oyo ya tato yo to yebaka te soki na Tanzanie soki na Zambie soki wapi tellement que esika awuta za ko yebana te soka uti pe na mboka mokili ya bawei alors ayesi ko pona ko détruire Congo alors yo oya ko boma oyo omonike oya ko boma kaka ba papa o ba telemi ba mama ba telemi po ozwa lipa. Mabe futa mabe zwambo na motoki na yo mais soki pona ko détruire ba vie ya batu ko boma batu ko tinda batu na monde silence po yo régner reine eza musika eya musika te ko sila ekosila yango nangaka na lansapel totika kolia na ba réunion totika mutu na mutu amema iloko na ye ba organisateur ba réunion botika ko sela ka biso babilei toza na posa ko liate mais toza na posa ko yoka eloko nini moko na moko amemi esika nini to ko kwisa o ezali ba kabili toza na tina ko lia na ba réunion te parce que eza mozikité eza pe fetité eza loko moko balobi cocktail ezala te parce que tant to ko silisa alors to telemi to zongi na banda soki ko solola toza na mutu na mutu na mulangi na ye azana nana ye ekenge na mulangi na yo ko tika te na ke ko suba kota nango na toilette lavabo pepe zaka na toilette kamata mulango telemisi wana alosisi ko suba osukoli maboko na yo o désinfecter yango ozwi mulangi na yo obimi nango soko tika ki yango par hasard ko zongela ngo lisusu te tika yango ka place tika liwana toza abino maele
ata bobomi biso biso pe tolemba te toza na bino ingeta on doit aller jusqu'à libérer le Congo. On doit libérer le Congo pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos petites-filles et de nos petits-fils. Tozo kende ko libérer Congo na biso ata bobomi Rossi alobaki toko ta mabele ya Congo et kozala coloré en rouge makila ya peuple congolais. Et vous les autres là, vous les autres là, vous fandi pour détruire Congo, vous avez collaboré na Kanambwa, toko s'en charger na bino sima. Premier épisode de tout ça, libérer Congo, et puis toko longa, parce que ça m'a belé oyo koko na biso batikela biso, et ça m'a belé on zamba pesa biso. Toko tika ngote pour na mutu moko, a uti soki wapi, aya ko diriger, aya ko nyata biso, non toko tika ngote. Et puis, équipement essaie pesami, makamo essaie komi. Alors, to komi na temps oyo, azala, akufa, ou bien, to liaye, to lamba na nzungu. Alors, je vous aime bien. J'étais passé uniquement pour souhaiter mes condoléances et pour vous adresser que en Suisse, toza na moko na biso, atiki biso, papa ya mobundeli makasi. Papa Claude Mbondo atiki biso alingaki kosepela o azaki toujours à la page na nyonso atiki biso toza ya kozoka. Alors toza ko luka to telemisa génération ya ba jeune ya Suisse tozo bunda. Alors bao baza na makasa o telemisa ba papa na biso nayebi ke Chaux-de-Fonds eza ya koningana, Berne eza ya koningana, Genève eza ya koningana. Alors toute la Suisse, Zurich n'en parlons même pas parce que toza ya koningana, moko na biso atiki biso. Alors la Suisse est là, toza to telemisi ko pona kolela moko na biso na idéologie ya Kanambe dégage. Po oya kufi ce n'était pas n'importe qui. Azaki openza a telemelaki Kanambe na ndenge moko ya suka. Yango na réunion na Lausanne, na mona quitté, j'ai regardé à gauche à droite, il y a Azala quitté, alors Arazaki souffrant. Francisco Bolingo, c'est toujours le meilleur, numéro 1. Moi, maman, bon, sans doute pas naïté. Ah, Francisco Bolingo, merci vraiment, papa. À ce peu de makasi. Eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela Francisco Bolingo mema biso likolo to leka Francisco plus que Bolingo umela soki boboy bosali mokili na bino à suivre. Francisco Bolingo bana Congo ce soir c'est spécial avec le petit de l'ébit toi qui vis de la musique si check ça et le respect de l'émotion c'est pour que nous posons on peut les décaler chinois de décaler chinois décaler chinois décaler chinois décaler chinois si compté check ça Francisco Bolingo